la famille, balobi sali, mbote na bino nyonso bisika wapi bozwami, vraiment toye lisusu, car l'actualité nous oblige. Vraiment toza on a po na bino kaka po na kopesa bino ba formation. Balobi bo s'abonner na chaîne na biso babi beba sika botami. Beba sika soka botami bayambaka ina esengo bamimaki bisika bien balakisaki kaka amour et amour na mbo kolakisa bébé na sika et ça kaka ya kokende ko s'abonner et puis bisika ya cloche à notification to cliquer kaka wana pour que à chaque fois ce qui monsieur Koti bozwa émission na biso na temps réel la famille balobi bébé na biso ya sika balobi chaîne moko sika et vraiment la vibration et na makambu nango balobi famille bota news tv yoka kombo famille bota news TV. Donc, news, ils ont news à famille bota, vraiment, ils ont en gros et en détail, ils ont vraiment beau s'abonner, beaucoup ça l'a jamais déçu. Tout le chaîne où ils ont vraiment chaîne, il y a famille bota, et ils soutenir famille bota. La famille boyo quand nous éléments et puis on se retrouve après. Donc, il m'a payé. Message na ba comédien que nous sommes, tout privilégié Moussa Nabiso. Tout privilégier vraiment Moussa Nabiso, qui est des ratés, qui est des futilités. Tous hommes de la guerre loyale. Parce que moi, je ne suis jamais passé à l'écran pour dire que ce qui s'est passé jadis, c'est la ma bien. C'est pas le bon truc. D'ailleurs, on va appeler ça guerre loyale. Mais il y a sous guerre loyale. Le cause à début boyé, tout arrêté en gros, tous hommes de la Moussa Nabiso. Tout ça la guerre na Moussala. Parce que wana est à Moussala. Maman Olive, azali maman Oyo asunga biso nyonso. Maman Olive azali maman Oyo asunga biso. Et je pense qu'asunga la comédienne nyonso tout est. Mais azali la comédien Oyo asunga. Moi aussi je suis parmi bateau nazom lisongi na maman Olive. Mais comme on n'a pas vu un comédien passer pour insulter Maman Olive, nous-mêmes les comédiens ne pouvons pas nous entretuer à cause de Maman Olive. Attaquons bateau finir Maman Olive, nous tous. Très bien. Mais nous attaquons nous pas. Attaquons bateau finir Maman Olive. Je ne pense pas que c'est un comédien. Alors pourquoi ils sont comédien to bundana makato fingana pour Maman Olive alors qu'aucun comédien a fini Maman Olive. En tout cas, ils ont bon mototé, ils ont bon niama. Et puis belle vue, nous tous qui avons connu Maman Olive, nous ne devons pas suivre sur Bellevue. Parce que Bellevue est passée à côté de Maman Olive, elle pouvait dire quelque chose et à Maman Olive pas eu aussi. Mais c'est ça qui est, il y a l'obé, c'est là qui est il y a en mon livre. Donc, on ne peut pas, nous t'abonner au film, jamais, c'est pas une bonne chose. Même Moutou, il y a Kinda, quand tu as mon livre, au Belvia Benga. Si Belvia boîte au Benga, au nom qui était. Ok, très bien. Mais ce qui a Benga, il faut commissaire. Si on a chez Moutou Kananga, n'a te kamo. Ni n'a te kamo Kananga, n'a pas ok. N'a te ka Jeep, n'a Jeep, n'a te ka Jeep. Vous contactez là pour sur la pona Jeep. Voilà. Quand la Jeep est bien propre. Ce qui mouton sombi Jeep wana. A sombi on pour avec un message et pas presse Luamba. Qui dit on te ka Jeep. Très bien. A quoi finir presse Luamba. C'est ça. Ata Jeep eza Guy. Mais presque l'homme bandé m'a sali kaye baké Jeep ezali na ko soma a ko finir presque l'homme baké. Voilà, je m'arrête là. Peut-être mais habité peut-être pour me faire rater on va pas assuster et on va bien assurer. Peut-être mon tapé ça moi livre il y a na bien asubi so azate c'est azo libazo envoyer mon quoi et mon tangoti. Oh, est-ce que y a sur na moto je peux na rôle mais je pas mon livre azate atoka na habité azate. Voilà boboto Belfast avec soka zali c'est quand même tema mabe soka za motema mabe voilà boboto Belfast avec nango c'est bien merci de comme la soka émission. Voilà la famille en tout cas
Papa Guy a bêti ba bordire oh le robin a buki to asali na silence na ba pete mais a bêti ba bordire bandi kolanga ba bordi ya somo e betami na munoka Papa Guy. Papa Guy on a lingaka ovanda na batika ba bi famille bota vie hein famille bota toujours. La famille bozoyoka makambo nga na zoyoka nga na kanka phrase wana suko Papa Guy alobi. Papa Guy alobi boy soki en tout cas mutu place wana na ndimi te ke mutu aza place wana batuni question pourquoi bazobengaka susu tel bien en tout cas pour peut-être mutu akobanda kolobela te mama Olive aza te non c'est que dans la mutu aza wana peut-être alingi alie moko oh mutu aza wana c'est vrai mutu aza wana non soki mutu aza wana pembeni na mama Olive c'est kaza motema mabe. Wana bordi ya soin oyoka gu mikolo otaka na système oyoka gu famille bata oye voilà chez nous toza na ben intellectuel hein la famille ce qui m'arrange na belle vie Kandi na belle vie TV kuna en tout cas la famille bota bato mutu esalaka bazali. Oh, bah, vraiment que les gens qui réfléchissent, la famille. Famille, bon, t'as ceux qui ont allé une émission. Alors, bah, l'émission, bien, vous sentez. On m'a dit, papa, il y a bête. Pour y aller, bah, on faut ça là. Moutou, moi, vraiment, moutou, et ça, là, on comprend que bordir et bétami. Donc, la silence n'a propre. Bordir, moi, t'es qu'il y a au gang, à créer, non. La silence n'a propre, mais bordir et bétami. Donc, on sentit que, bah, tout moutou et ça, là. Bah, tout moutou et ça, là. Bah, oh, bah, mais, la manière moko ba dresser mutu na manière moko eza clair oyo bisika mso to mona ngoti en tout cas bande kolanga makambo niveau to okena Papa Guy ocho loba awa tozaki na besoin concurrence mo loyale partout na ba société tout bisika faisait que o décan o nine ezalaka na ba concurrence to mona ngolo na ba musique to mona côté affaire to mona côté ba concurrence ezalaka nango. Mais oyo ekomi oyo sous concurrence loyalité oyo ekomi makambo musu ekoti na kati eloko ndezo déranger biso yangwana. Or pour nous ezaki juste que tout ça la ba concurrence moko loyale ya musala. La famille, je vais vous dire une chose, pourquoi concurrence est loyale ezo sala maté? Parce qu'il y a un niveau de concurrence à musala en tout cas vous sentir que vous êtes pénétré litanga mukete. Tellement que la concurrence à musala bozate yango moni bokotisa likambo oyo ya mafinga bokotisa makambo mosusu parce que na domaine vraiment ya musala en tout cas bozate boza kolala makasi boza kolala bokokana na belle vite na musala yango moni bosala système que ya kozwa kokotisa mo ba makambo oyo ekoma vraiment ki ya banko ekoma ya kofinga nde domina musala. Or en réalité musala il fallait dominer ba oyo na ba makambo to mona lelo. Mais musala loba mali soutien travail que film oyo d'équipe et loba ma soutien et commander ba vie privée à batu nde comme étaler na réseaux sociaux aux monde. Or fallait musala nde ezala exposé musala côté ya bino bozo sala musala côté ya vie bozo sala et exposé par rapport ya ba film ba zo bimisa bo sala ba concurrence ba ba bimisi autant de films ba ba bimisi autant de films banane ba gagner film oyo ezaki kitoko film oyo bimisa ki ba vieux bele musala nde ya ngwana to linga ki ba concurrence nde ya bongo. Biso to beti dika na autant de minutes ba o ba beti soki 100 ans na autant yangwana nde singela ki sala maka ba concurrence mo ya bongo. Mais c'est pas ce qui se passe. Na milliers na biso c'est pas ce qui se passe. Ou ya biso comment to kominde ko kundula makamba ba famille nde koti. Makamba ba vie privée ya ba artiste nde koti. Des fois même koute continuer à ba boti na ba ontam sumo boti akufa e akoti na kati pour kaka azalaki na mwana moko aza comédien ou comédienne. Yango fu mo boti wana akufa fa zonga. Non. Non la famille. Non. Papa Guy ocho loba awa. Toujours qu'il y a la concurrence loyale, tout tika. Toujours qu'il y a la concurrence loyale. Yango nga vraiment na bi cette fois-ci, yanga vraiment en tout cas bo s'abonner famille, libota bo s'abonner, na besoin de promouvoir ba film na biso. Parce que nga na mona o eza ba distraction et pas belle vie. O ni zeka ka ba luka ba quoi ça muto belle vie to atika ko sam ça a ko ka otika pété.
parce que belvi don on nzamba pesi ya kokoma tobi biso tout botiki ya écriture parce que yango déjà richesse yango déjà richesse poko kanga no misibolali mutu ezoya réflexion makambo ezoya olali ozokoma tomonaka bato basalaka bachamp omwana butu pena eyele na mutu alamuki akomi voilà yango nde la tête bien faite de Belvi Kanzila patrona. Alors pour ça na bino souhait na bino eza ya ko étouffer o ezali musala na ye. Ya ko étouffer musala na ye. Boko beta 2 semaines bino boko ti film té. Mais Belvi na 2 semaines na koti si des films na combien d'épisodes? Tant tout 10 épisodes. Bozo mo na place différence c'est ça. Différence c'est ça makasi. Pe ba film a jeté. Ba film moko très éducatif. Bota la film na soto otala oyo. Mariage civil. Au moins, il y a beaucoup de mariage civil. Beaucoup de profondeur. Il y a mariage civil. Au moment où il y a une belle vie, il y a transmettre un abatou. Bah, mais total à film, total à film, total à seki. Au moins, on a la sens moi. Bon, auto côté vraiment la carte film, toi y que film oh et pesa nini et l'eau ni bolinga ba décortiquer na carte, l'eau ni bolinga ba bimi, l'eau ni belle vie, alinga bimi, c'est la biso na société na biso oh tout vivre. C'est ça. Yango nde et ça la ka belle vie. Yango nde ça la ka ba film belle vie bande konanga. Ozomona. Bah film le petit très éducatif. Trop même je peux dire. Mariage civil o eza film moko donc ozomona ke mutu batu mingi o ba oyena ba mariage wana balimba sa mariage civil baza na ba pensée mususu na kati wana. Alors ça la mariage civil te non ki asa la mariage civil parce que et singeli mutu asa la mariage civil l'état ye ba religieux mutu maintenant aza na ba ambition mususu na mutu na ye. Aza na ba idée mususu kati na ye oh peut-être mobile ayebité. Donc belvis ko alingi abimisa yango et pas batu parce que batu mi bacha yango kate oyebi film oyo film oyo epesi ba mibale belé o ba yeba makambo te lelo ba prendre conscience lelo oh peut-être comme ça va bien na ye akeka ngulungulu azoyeba te epesi batu ba ezo pesa batu ba idée ozomona ngala meki kotala film na papa alobi na ngabi non na bi film oyo eza très éducatif et yamba bino bomona onka boye. Mais ils sont vraiment éducatifs. Parce qu'ils ont des films mingi, bah comme ko bal, moi les obligé mo bal linka ka ba ça la mariage civil yo quand tu tombes sous ils ont pour honneur na yo pour na la bal moi sans tout là tu le péter mais tombe sous azana ba idée musu kati na ye. Ce ko ba idée on est bomba makana belle vie ko aye ko étaler yango. Belle vie ko tala ba film mo ya bon aye ko bimisi la biso aye ko étaler yango tel niveau belle vie à se comporter. Bota niveau à se comporter la film au mariage civil. Est-ce que vraiment, nous tout normal à quoi ça la bongo? Non. Et le connaît sur le mariage, on est bien ni tout ça la kango. Mais niveau ya meme yango ti à quel niveau tu es beau mais si na papa na ye. Libala nini wana. Libala nini wana. Et ba biloko moko nous devons apprendre. Et puis bato bazana la ignorance ba yeba. Bozo mona makambo belfa bimisa. Bimisa ba bilo mo ezaka. Et bon moment to ki pa ngote pas tout lelo to comment ko se baser minka ba biloko eza de luxe ba biloko ezaki bato ba ki parla bango ngote. To koma ka bongo. Moi ba film moko be mariage bokena nini na place mo bo vandi bo sali boye. Sans pourtant oye ba rôle ya mariage. Oye ba rôle non na libala. Ozomona oye ba rôle non na libala belvi akotaka na mozindo bandeko nanga yango ozomona différence eza makasi yango moni moye bakende na biso na ba critique oyo ezali ba critique loyalité ya musala te mais il faut bakende na biso na ba critique moko boye oyo eza ba individuel ba critique moko boye eza personnel yango moni bango bazokende na biso na ngambo wana na loba pour citer les noms parce que na minute tu dois na posa ya ko voiler ba note tu na posa ko dévoiler ya ko loba toi na moment tu dois s'exprimer vraiment correctement comme il faut comme il se doit pour na ko loba na ngambo ya fille na ngambo ya baliza bakuko balinga ko distraire batu ya famille bota ko distraire batu bazaka na Belle-Vie TV na ba problème na ba nini to ba bato ba lobela ka ba Belle-Vie TV pour que ba yé ba kota na ba rythme ba rando oyo pour permettre musala ekende liboso te musala Belle-Vie etala mate pour bango baza na film était sur le marché au moment où bon ba na film était sur le marché ba ko luka ba trouble ba ko luka ba désordre pour que bino
mission wana bozo ndele information wana bozo na kati ya distraction na distraction na bozo ta kotala ba film te bozo ta ko pesa belle vie o esengeli te famille bota to tika na ba distraction oyo to focus na ba film na biso bon mona ba onde ba salaka omoni mama o ba na film te non bazo ko embrouiller to continue sujet to jongo une semaine 2 semaines sujet wana kaka bazo ko embrouiller to ta ba film na so bien te allez siko tango bango ba ko film likambo na lo belango med fois si vraiment bozo landanga en tout cas famille bota to telema to prendre conscience bon mona tango ba olinga siko ba bimisa film ba so ba te kaka fiche na bango bon mona kimia ndenge kokota kimia kosi bango siko ba kotala film na bango à l'aise très à l'aise. Et ils ont mutu moko te oyo akoya ko déranger bango po batala film na bango bien te ba otala film na bango bien wana internet déjà c'est kiti ozomona banani ba perdre biso mto perdre donc bazana mayele mabe je vous dis côté kuna ba ngambo wana ngambo adversaire bazana mayele ya mabe soki to sali attention te biso ne tozala perdant pour tozala perdant te to soutenir Poutine. Pour tous la période, tout soutenir Poutine, ben vu quand il a patronat. Tout soutenir rien à Moussala na ye. Parce que bateau au monde oh makambazo le kabasala oh eza kito côté eza normal eza anormal. Eza normal. Beaucoup quand on a rando ce que sili botel ba filmer no so ba filmer no si boloké lo comme sous beaucoup tel niveau il y a un eza pas maman Thérèse lelo ba vérité bimi. Maman Thérèse yo lobi benga belle vite la patrona te ba bimi silo ba vidéo. Na moment oh famille bota ezo bimisaka preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Je vous dis bato nyonso lelo ba koma ba cook bazalaki na famille bota. Baza ba fan révolté. Bazalaki na kati ya famille bota. Lelo SB ya le bango nyonso ba ke wana. Ba ke kuna. Ozomona. Ba yebi famille bota très bien. Bazalaki wana parce que Belgique azaki na mutu moko te o azaki ya concurrent. Lelo bolo ba Belgique mutema mabe. Mutu aza mutema mabe olinga a orienté yo. Boyoka yango likambo kutu oye moko mukolo nzoto ye moko loba il faut ko loba bolama mutu a haute voix ye moko sila loba yango bongo bino bobo yango pourquoi bolama mutu tango sa faut ko loba haute voix ko loba on a CCT donc ya bimisa ngo haute voix maintenant pourquoi bino bozoluka ko bomba yango boma teke esopa bino belvana bobenga mutema mabe. Si réellement Belva qui me téma balingé jamais orienté si là parce que tant au moins que osa au top osa musala o yondo osa liboso yo quand tu linga concurrent moko ya pembe no linga te soki veki ke si là à ça qui chaîne na makasi na moko sans qui orientation à belle vie là on peut dire que oui c'est vrai mais à sali musala na na orientation kaka ya mutu wana obuno le bo finga c'est que azaki mutema malamu pour ceux qui veki na place ya belle vie. Et là, qui est si la muta orienté, belle vie, peut-être elle n'a pas orienté, tu n'as n'engue te belle si la n'a orienté, elle n'a pas orienté, mais belle vie. Na muté mon câble ba muté mama bewana. Mais a orienté qui muta muté mama lam. Parce qu'on n'a ni muté mama be na muté malam. Si la ndenga za déjà orienté na groupe na bato ne so za kwa zo kuku kamba na kata groupe nani déjà aussi la orienté a orienté pour kende liboso nani. Azate azana été. Et là, ça sera niveau ndenga zaleli. Mais au moins, belle vie, et ça, la batu, tozo, comme ça, tozo, comme témoignage, ndenga orienta ka batu na. Et tout le monde a payé batu, ne ba seli ba chaîne, ba ngonyo, so. Pe azo kende ko soutenir, tozo mona. Ozo mona. Voir même temps, à ça qui chaîne, maman Thérèse, et wana, yé moko pa témoigner, ata le loiseau boya, ma témoigner, to yo ki ba vidéo, to moni ba preuve à l'appui. Ce qu'on monta boy, bien beaucoup de gens bazama ben non, c'est que boza ba jalouse à belle vie et mon ami soit battu. De l'eau ko bomba ezalité qui jalousie mte ça la bino bongo. Au moins to za boto yo ka bino souté. En tout cas au moins internet pour comprendre déjà. Bato ba comprendre, bato ba comprendre te boti kala kabo, mais bato ba comprendre au moins bo comprendre ma bezap, bo comprendre qui est belle vie, bo comprendre ma lobo bato ba yaka koloba la télévision, tu maman Thérèse ndenga vanda ki azolo ba na benga la patrona te. Aza consciente que na benga la patrona te. Tant maman Thérèse alo ba c'est comme ça azolo ba makambu ya solo. Makambu eza vrai, mais azolo ba makamba lokuta. Pour dire que baza bato lokuta. Tu vois, moi là, bon, bah, il y a bazolo, bazo, pèse, mission, bazolo, makamba belle vie, c'est comme si bazala qui wana, c'est comme si mona qui bazala kabato lokuta.
yango moni cette fois-ci biso tolobi tokozalaka preuve à l'appui famille boto tolobi cette fois-ci preuve à l'appui tobandaka kokekundela ba vidéo wana kala comme ça cette fois-ci makambo ekosila tobandaka kokundola ba vidéo kaka ya kala pona ko montrer bino boza banani boza bato ya lokuta na ba mensonge de boyo osala na réseaux sociaux bokotika yango ti tokotika la kaka na concurrence moko loyale posa na biso famille boteza tozonga na concurrence loyale siko tokotala na concurrence loyale banani o bakozala liboso na banani bakozala sima parce que côté wana boyebi ke to gagner bino po biso to sala ka ba filme to wumisa te to tcha mais bino bozala na temps wana ti. Vous comprendre. Donc, différence est ça. L'écart est la famille. Alors, si tu distrait Belzi, si tu Belzi, ça musala nae. Si tu as ça musala nae pour ba preuve ezali. So boye, tokoya pour ba preuve ezali. Ba vidéo ezali. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais cette fois-ci, les paroles s'envolent, mais les vidéos restent. Mikolo to comme système à vidéo. Voilà la famille. Natiki Bino, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Bye.